Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo babolele, so qui m'a so qui vient, toujours clair. On analyse, on explique, Toko bêta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose question, on répond doux sans insulte. On reste debout, kopé ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisusu encore. BBC. Poi azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka On analyse, on explique, toko beta sujet, pèse, rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisusu encore. Kandi, la patronne de Bellart TV, autorité morale. Sila maboko makaku baso nyonso bayaki bafinga toza lokulte akabaka te alinga bakabeli yo basota badabongo yo kosenga bango ata bapolo
atenga Belvier aselanga bolamu eleki kofuta zana na yebiso no ela Rachel muna komo lo ya mama Belvier kasiko omenga to mama so bela Belvier asutenanga lokola tosana mama moko tozobelisa mama pour ton information Belvier sozangi maya komela sikoyo akolala te akolukilanga maya komela moni aza boye sozangi maya komela akolukilanga maya komela sutunga kuna beta keka madame mwana atala maya komela te kia ekati oui bilo comme si nani bilo comme si ko kamba ya sila te comme ça normal et kanaka te ça va bien fait na vie un moment to maka bloka ka to rappela ka nzambe ba bien fait nzambe kanisa ngata na bolamu nanga sila sa bolamu ya sala na bo moyi bo songi na bo moyi bo songi oui donc comme ta ba bloka ka to senga nzamba kanisa to ba bien fait to sala ya bato dès qu'ara ko fait la maman si la ta ata 50 fois ya cotisation à Tchadi dès qu'arrêt a coupé la maman si la ta 54 ans yo ngati ko journaliste ni bali ba ko maman bata mishu yo ko misha ko longwa ndako longolo na batu sikata ba kineba ko maman ba ko kumisa mishu ke yena yo comprendre. Like I was saying, we are trying to create a strong community. La mission qui est, mais il faut comprendre. La vie normale, invivable. I see you. Thank you. Façon de vivre thank you guys, continue. On s'appelle vidéo, on s'appelle vidéo, moi c'est bon. On s'appelle vidéo, le vidéo, mon coco, il y a mon dos à ma malam. Bakali ko sekate. Oh. Belvier, si on a un problème, le bon a bengaï, attends qu'on a bengaï, tu vas y ébattre. Si on a yébi. Si on a un problème avec $100, on peut s'en mettre $10. Oui. 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 Je vois qu'il a sa majorette. Songi invivable, elle peut vivre dans la société, elle peut combattre. Donc, yo, dans la 8 heures du temps, dans 8 heures du temps, on a eu 20 ans. Dans 8 heures du temps, on a la moitié on a sambe, après on a yé, la banane on a sambe, na on a après on a yé, on a kamba. Voilà, mon on déjà, on est d'autres d'abord, on a la tinanzo. Bien la conca mission loi. Au mon on déjà. En tout cas, si là, ouais. Comme il est quoi, moi, qui va garder âge. Bakali, ça m'a dit Bakali Banda demande la diva Matissa au Punga A. Et mon compte n'a pas compliqué. Bakali Banda demande s'il te plaît, mon frère. Pochina, c'est compliqué. Nous avons frappé des sila maboko makasi. Nous avons frappé des sila. Elle dit qu'on reconnaître bien fait à Ningate. Elle dit qu'on récompenser Ningate. Même bateau battant, même un protocole au battant, il a pasteur en Bible de l'église. Papa, ça va quelque chose, mais l'église est appelée à Zambi. La diffamation à Bakali, elle m'a commenté à tout. S'il te plaît. Même un protocole, quelque chose. Bakali.
Bonsoir Néné. Bonsoir tout le monde. Néné au monde ba bozoloba. Bonsoir. Zoloba pedama ba solo. Iloko ana na loba ki yango même émission mona salaki. Omoni Michou sur olonga orchestre sila. Yeba ki orchestre ne go panzana. Jour kaka Michou olonga orchestre ya sila. Orchestre sila et vous la par terre. Parce que Michou si la coupa même na kilo même ko banga yemo mukolo orchestre président si orchestre mais akoma ko banga Michou si la koka ka kolobela Michou te atamuke si la banga ka Michou makasi Michou talesa kasila Michou talesa musane ko singa ka sema kamwana soki Michou oti ba cop na ye mbongo nyoso ayaka pa sila yango no moni sila la kilo ko lobela si ya ko lobela Michou ta ko kakate atamuke sko différence soit provision sili abenga ke yami awana ndako provision sili yami awana ndako boy Michou ye wana so ayiko kitile ba carton ba soso ba nini tout ça mbongo nyosa kendeki ko pa dans sili sa ko pa sila ndo moni sila akoka ko lobate sko ba biloko wana pa ya Belleville ezalaka te Belleville o maboko makaso we jamais Belleville ça très très social Belleville ndengazalaka wana merci de boye awa boye mwa lokola soso me mbongo akopesa bino ndezete yoka nanu kasi kotango o endole mwa lokola soso yango kasi eza pa vie na ngati côté on va kende yo va bazala ki lobi wana pas vie na nga bristangi lo lendo pas vie na nga penda bristangi lo lendo na yebe pona mama ba théâtre ko te mukolo ba kusi bakabuja ko twa ko ese yo zwa mbandio mo azo mbandio dizazo mbandio ko katikati ko su bakabuja ko te kwa itente mama social zo mbandio je ba do ba tonzi atate mo ba ko ma ko mi na ka ma ebele ese na Jaël bakabo bapesa bango quiz moko mon ba quiz na minene wana bakabola bango mibale parce que ça les là mama social ese si on suma quiz mo ala ide trois personnes pour la mona ide ese na Jaël bazo benda lo kolango bazo kabola et bazala dit ça toi trois personnes en tout cas la tali pena na bi si et puis événement ngo pe o asila o mon événement o ya Belgique ata mutu moka lobela ngo te et bani pété en tout cas ba image pe exacte la diva congolaise na tuni ko émission na la diva congolaise yo to tshaka ba image ko la diva congolaise to mona te événement ngo ya nini ya Belgique ngo ya sila te concert ngo ya Belgique o ya tout 40 personnes ngo 43 personnes événement ngo to mona ta vidéo te to mona ta image te ndenge nini baganga ki awa oh non sold out ngo ya sa image tout moi ça lango ya Belgique ana Madeleine ezalaka munene Madeleine vimba Madeleine jour à concert à silango ko koma mokebo ekonzi en tout cas Congolais pena na yebite Koko saka batuti na niveau na oh sold out oh Madeleine baba kondisi Madeleine abatoke no konda makasi boy sal wana ke no konda boy na mona nanu te vraiment na mona nanu te na et puis événement ngo pe lekika wa na lobaki na bino Belleville zongisa bela na motema toza na deux dates Belleville c'est déjà sold out na pré-vente ezala nanu te sold out na pré-vente to mona nanu te depuis mokili ezala mokili Bella asali sold out na pré-vente deuxième date yango ebimi bolobaki awat oh non Belleville boy non tolobaki na bino biki rouge yango nde te korishaka tomona nanu te oh madame oh monsieur tanga zo corriger ana besoin ya encre correcte te ana besoin ya biki rouge yango nde toyebi bato batanga bayebi ke biki rouge ne corrigeaka deux dates yango ne ye et puis aza première actrice azwi salle ya 1500 Bakali, encre correcteur mais correction
Biki rouge. Biki rouge. Moi, quelques fautes. Quelques fautes. Colonna yango. Après, comme ils sont à Biki blé, Nicolo, na yango. Erreur au salaki. C'est ici la erreur à salaki na Belgique qui a sauté majorette. Né à l'occasion à ça, pas encore pour na encre correcteur. Mais na finale, Biki rouge, kaka muteza na bilobaya, suka. Ya suka. Biki rouge est mon suka ya Belgique qui m'a fan na mabe. Oyebi natali concert yango ya Belgique namoni nde bakondisi sala yango tumwa sala yango ndenge bakondisi Madeleine kala na mituni na bi oyo eza Madeleine oyo nayebi to eza Madeleine mosusu ya sika basali Madeleine ekondi kibokolo na oyebi so Madeleine kibokolo Madeleine ekondi en tout cas na bi yango sila orchestre yango nde babai concert yango basali sold out tumwa concert yango nde yango yo tout moi concert ango ya te Belleville fois ya kaka pardon 2027 koka 2027 koka devait corriger téléphone na bungi toi téléphone na numéro mibali kasi azolela téléphone de bungi po ba vidéo ezala kasi otomona ki anezaki moke babi ba vidéo ya somo Michel azolela téléphone wana azolela ba numéro mibali nyonso do kende azolela na ba vidéo na nyonso yango Michou na sila pena ti lelo sila ozo koka kosala makambo yo biso ba journaliste solo tolobaki no te pona dene ya kopesa mwana wana Michou suspension mwana wana ayokisi bakongolais soni azokende obeta mpe baconcert kuna kobinaka kosote te opesi ata suspension moko te epe azoya kolelela bato telefone yango ata telefone yango emonani ekende ka libela vraiment yango mona nango azwaki telefone yango mpe nano ezonga te sila moto ayibaki yango mpo azwa banimero mibala misu en tout cas mpenza oyebi na otala pena boye nayokaki kanda moko pena kotumwa concert te en tout cas Belleville 2027 wana omona ngo ekomi mosika de dates na biso nazoyebisa yo famille bota nabengi bino 3 fois il faut bokotisa Bela na kati ya motema bokangi kade na Bela ye wana vandi wana Bela aza espoir aza image ya théâtre na biso ya Congo lelo na théâtre ya Congo référence na bana basi eza Bela tala as lusolo kuna na Kinshasa as asali place sold out tili banda batu batonzi salle o as azwi wana 4500 personnes na Kinshasa 4500 personnes di banda batu batonda lisu plein na kati batu basili ba comédien nyonso baya kosoutenir bapate lombe bayaki wana tomonaki nde Bela azalaki wana Bela gentil maboko pete Bela aki oyamba aki opesa mbongo aki omata apesi mbongo na podium tala Bela ndenge as luzolo ayambaki na honneur as ayebi korespecte baconcert na ye Bela ayebi kohonore invitation Bela oyo bacomédien so bana likambo boye akendaka omoni eloko na sepela na Bela aza na simplicité aza na humanisme yango wana omoni Bela nde nazwi bainformation président Masumu nde nayokaki balobi Bela nde moto azokoma présidente ya bacomédien nyonso ya Congo Bela moto azokoma numéro 1 tokotala ekokoma comédien na nga voyage boye en tout cas permission fo euta pa Bela po Bela nde azokoma présidente ya bacomédien boye esili pa Masumu aza moto te si yokasi donc bana bakauti na baprovince bauti bisika ata $10 te bolieka lokola soso ekoyi mosala ezalaka bongo te mosala na suka nde abengisa bino lobi fo enveloppe akaki nde bakali azwaki 5000 pa yaya oui enveloppe po azoreconnaître ke bosaleli ye mosala kitoko mais mpona mosala oyo bosaleli nge mais yaki osomba elamba apasomba bilamba deuxième même moto alati mondele apendele epeso alataki wana ezaki nini
eza basapato bateka wana o basapato bateka na Kinyanku basapato batero Yamana nata kisoki pe bebe na osoki pe buti soki pe nini komocho atia komodo on est na makolo donc vous m'avez dans ma $10 que au dame de la penteli. Et puis si mais l'hiver aussi m'a dit verre boya champagne bah si ma verre champagne bon motel bah si ma bon motel tamuke ai aussi bâti à éviter ai aussi ma verre té et puis si là et là on a si là et l'autre toujours reproché aussi là au ligne agitation trop. Hein, si la ligne agitation trop. Non. Dans la belle vie. Ozomona moninga agitation ezalaka te belle vie aza po. En tout cas bella. Donc, oui, le côté la bella, on a le niveau de charisme. Oh, belle vie azalaka. Oh non. Attention, tel va Davina. Oh, mon akino, telle mère, telle fille. Et ça la tel père, telle mère, telle fille. Au moins que Davina a poids à copier charisme. Il y a maman naïe. Au moins que Davichou. Au moins que Davina ça a charisme. Au sentiment que non actrice yéyo. Ah non. T'es 2027 en Kokaka pardon. Nous avons samedi dans ça mais puis en 2026 en si là. Si la Davina pas de Davina PC immeuble n'est mon. Ah si la ina est pas la bonne. Ah, si la ina est pour la bonne onde, Davina il peut se immeuble en négénie. Akino ine la michu na ekuna. Oh, à Coca-Cola, Balibosa, Michou, t'es la mona penana nouté, yo sali orchestre, na yo orchestre, c'est ya yo. Au sali orchestre, na yo, mais Coca-Cola, bela, musicienne, na yo te. Chanteuse, na yo, danseuse, na yo, Michou, au Coca-Cola, bela, t'es orchestre, na yo, nengeni. Pardon, pena. Danseuse professionnelle, na yo, Michou. Y'a un orchestre, na yo, si la, connais la chanteuse, la ka Michou. Ah, Michou, Michou, ça va se dire les cartes. Ah, comment bon? Où est-ce que Bazalaka? Ya solo? Bakoma? Ah, Kamisho Sindit. Yes. Bakoma? Mwakala? Mwakala. En tout cas, pizza. Est-ce qu'il te voit de Switzerland? Au moins, qu'est-ce qui te voit la tête néné? Qu'est-ce qui témoigne de Switzerland? Voyez bien, oya camarade, Azalaki camarade à Evi. Ah, Yana. Abengana Evi pembe nae. Abi Evi sogi so. Abengana Evi nene. Nene on se kako bata bali. Qu'est-ce qui te voit la faire regarder Evi moustique à l'effet? Quand tu viens voir ça la gabakouk. Oui, mais Opération Bella na motema tozana deux dates na biso 2027 makambe silio soki tosilisi wana tournée mondiale
Les 8 dans les 9. Et puis, au moins, salle oyo bela so jouer, ou au le spectacle nae, et les qui salle oyo ya sila. Les qui sila musika. Et les qui wa musika. Tena sila yebo pa yebi ke makam. Oh, ça va. Qui a eu sila yebo ayebi. Oh, sila yebi en bien. Ayebi bien. Eh. Quand on a live, on va faire un spectacle il y a président. Est-ce que le spectacle au président en sous la salle de Kinshasa, tous les deux spectacles au Yassi là et au télé. Il y a un c'est les gens musika et il y a un c'est leki. Et il y a un wata yaki au monde bien que batama longa ba yaki. Et puis billet c'est la salle sol. Akim Saloum. Les Néma congolais. Aza famille Bota. Kota sila nde ba patron, kota Belfine ba patron, kota sila nde ba tampiaka. Akim Saluma sa famille Bota e kota sila nde ba piake, kota Belfi ba tambongo, kota Belfi ba boss. Kota sila ka yo matina misho sa jumba. Atina misho. Yo mona teso bana inchana tina mishu ai awa ye kop na poto kata ba prince ko tambola ba prince engnos tu ayaka musala eno kata ba prince ga yo luka taka ozonga pa yo chama bonza yo moni te mutu mobimba ba pibla mitaka na futa mitaka ni bele Serge ali bandit non mo la Serge si la moni acteur mais mo wala taka ba bretel Serge wana Serge wana comment vivre la sila? Il y a comment qu'à soulager mère. Il y a solo. Alors on les la barre peut déjà. Comment ça 4 jours passés là 3 jours la barre. Eh. En tout cas il kama munene boye. Serge comment la sila? C'est pas comment. Eh. Soulager mère tout là. Des mecs ont tout là quoi. On peut voir la photo douce. La Kinshasa Serge, ça débarque. Belle vie, mon thème est belle en anglais, pardon. En tout cas, belle vie. Merci au la bien on a matin canapé ça va famille bota nyoso bela na motema bakadi ça kim salum nazo la ba nazo emisaki danisha ndo abaki semaine oto bando semaine oyo nazo la ina ya semaine oyo azo kipeyo orchestre semaine oto banda ba dia na Paris. Le 3 juillet, il y a Nazoyebisa, Yowatazo, Bou, Olana Yayate, Yaya Lobi qui va Wario, Boukelo, Bosso, Babi, soutenir héritier. Ba Wario, Ba Rosalawana, Ba Spiritas, Ba Rosalabana, Wenge, tout Ba Rosalason. Gaulois. BBC. BBC. Analyste à Mayele. Papa suivent, même les jeunes, ils adhèrent. Tokolo Babolele, so qui m'a so qui bien, toujours clair. On analyse, on explique, Toko Beta sujet, c'est rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. On pose des questions, on répond doux sans insulte. On reste debout, Kopé ça n'a pas argument. Développement, toko beta mondialelo. Na français, na lingala moko zali wapi. Yemba na biso, BBC impoi, tikali kambo. On analyse, on explique, toko beta sujet, c'est rien de chic. Na posa boyoka yango, na posa kota la lisou encore. BBC.
boy azali awa mayele ya mabete solo ya motema kaka